bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation. Mbote na balandi nyonso ya info lingala journal ya peuple pona peuple to funga basango na biso pona kotel sabino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba ki mercredi 30 octobre na Entebbe na Uganda et pa ya homologue na ye Yoweri Museveni et pa wapi balobelaki ba question sécuritaire na sous-région ya Grand Lac. Héritier ma reportage. Ba discussion très enrichissante pe ezali ba discussion moko prometteuse oyo ba betaki masolo ezalaki mingi essentiellement autour ya processus ya paix boye kimia oyo biso nyonso tolingi ezala na région ya Grand Lac ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki après 3 heures ya masolo elongo na homologue na ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni boye kakibongo mercredi 30 octobre 2024 na Entebbe kuna na Uganda. Chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi azali kokende na espoir pona kotalisa ke oyo nyonso basololi ekozala bongo concrétiser. Chef de l'état alobi azali ko compter mingi na sagesse ya président Yoweri Kaguta Museveni pona oyo nyonso bango balobi eye bana ko se réaliser. Na ngambu na ye président Yoweri Kaguta Museveni a précisé que la discussion oyo sur la paix et le mingi vraiment balobelaki ba question sécuritaire bilatérale entre Ouganda et l'Ongona République démocratique du Congo pelikambo etali sécurité na sous-région abakisi le sous exploitation ya pétrole na lac Albert pe infrastructure routière yango nyonso ezalaki évoqué na masolo oyo e betamaki entre chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'Ongona président ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Tout ce que la présidence pour nous signaler que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a commis mercredi na Bujumbura na Burundi pour participer à 25e sommet ya chef d'État pays gouvernemental ya marché commun ya Afrique orientale et australe comme ça na mukuse au efungwa qui le jeudi 31 octobre tout pour ce que basango na biso na Assemblée nationale pour na kotel sabino ko reporter ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli ayambaki na audience mercredi 30 octobre 2024 chef ya coopération ambassade ya Suède na Kinshasa ba échange na bango et tournant autour il y a numérisation il y a Assemblée nationale rythme puis reportage masolo entre la personnalité mibalé et tournant autour il y a numérisation il y a Assemblée nationale pour être digitalisation il y a chambre basse il y a parlement et zali ba attribution il y a rapporteur il y a Assemblée nationale chef il y a coopération il y a ambassade il y a Suède il y a azala qui accompagné na délégation moko ya makasi expert oyo bazali bongo expert na numérique boina suka masolo na bango oyo elekaki en huis clos chef il y a coopération il y a ambassade il y a Suède Karl Strom il y a atalisa kindenge nini basolo laki
alobi bazi opportunité ya kobeta masolo na rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Joly pe équipe na mobimba ba échange na bango ezalaki autour ya fonctionnalité ya Assemblée nationale na optique ya kotalisa ndenge nini komatisa transparence pe redevabilité bango ba discutaki elongo na équipe nyonso ba question ya archive documentation ya ba débat na bit ya kokomisa accessible et pa ya peuple congolais ba yeba na komema pe ba comprendre mosala oyo ba parlementaire bazali kosala yango nde équipe ezali ko travailler après koyambama na bango et pas ya rapporteur ya Assemblée nationale ba visitaki quelques compartiments ya hémicycle ya palais du peuple lokola reprographie pe salle ya ba plénière ya Assemblée nationale pe département ya archive boye bakangaki pe photo de famille na suka ya masolo na bango. Kaka na Assemblée nationale bosimba ko remise et reprise salamaki mercredi 30 octobre na comité de sages honorable Clotilde Kapinga Yende azui marteau ya commandement irti maintenant apesi ba détail. Na séance plénière, il y a mardi 19 octobre 2024, na Assemblée nationale, ba pouvoir qui mise en place, il y a bureau, il y a comité de sages pour la législature Oyo. Et Zali Bongo, ba organe constitutif, il y a ba commission permanente nécessaire pour le fonctionnement qui toko, il y a chambre basse, il y a parlement. Actuel bureau, na suite, il y a Oyo Zala qui dirigeait la présidence honoraire, il y a comité de sages, député Marie-Ange Lukiana Moufankolo. Il y a Zala qui assistait na vice-présidente Caroline Bemba. Boye bango nyonso mibale ba participa ki na cérémonie installation ya nouveau bureau ya comité de sages après que rétracté contexte oyo bango ba evraki une instance participative oyo et pa ya ba ene na bango oyo ba président ki na ndenge moko ya malamu député national Clotilde Kapinga Mulumba yende atalisi ba fondamentaux oyo ezali kolobela ba règle ya procédure ya fonctionnement bosimba ki installation oyo ya bureau ya comité de sages ezali ko constituer continuité ya ba affaire ya l'état na moment oyo ezali ko représenter continuité ya ba affaire ya l'état bango balobi ba travailler ki na kati ya comité de sages oyo pendant 2 législatures et longona honorable Caroline Bemba ba travailler ki na ndenge ya malamu na efficacité bango balobi ba yewana grâce na Nzambe oyo asali ke bango bazali lisusu réunis yango epesi bango occasion pour na ko répondre na appel ya nouveau bureau ya comité de sages pour na briefing moko ya ba échange boye bango balobi batikali disponible po ete ezali bongo devoir ya l'état comité de sages ezali comité moko ya makasi oyo bango nyonso esengeli batalisa disponibilité na bango ba travailler na cohésion parce que ba bengami ba sage esengeli ba mekandenge nini kotalisa sagesse na bango baza na cohésion pour na koluka ba solution na ndenge ya malamu ezali tribunal te kasi yango ezali organe moko ya conciliation to ya koyokanisa bato oyo nyonso bazali peut-être na ba problème bayeba na koluka ba solution na ndenge ya malamu na ba problème na bango unité eza na kati ya parlement esengeli baza na endurance pe batalisa ndenge nini bako gérer ba dossier ebele oyo ekokomela bango na ndenge ya malamu ndenge député Marie-Ange Lukiana atalisaki ye azali bongo présidente honoraire pona député Clotilde Kapinga Mulumba alobi journée oyo ezali spécial pona ye pambate akoti en fonction esengeli ayeba na ko assumer ba responsabilité moko ya makasi alobi a remercier bato oyo basalaki liboso na ye pote batalisaki engagement na bango pe bazali ki disposer po na kosala mosala ndenge ya kitoko pe ndenge baye po na kotalisa engagement na bango bosimba ke comité de sages ou ya chambre basse ya parlement ezali composé essentiellement na député national Clotilde Kapinga Mulumba oyo azali ko la présidente Kamunani Kalazo Deokar oyo azali premier vice-président Dasio Mokfe Tali ye azali deuxième vice-président Alfred Dubandi Nzondomio rapporteur P Bialesima Kadudima ye azali bongo rapporteur adjoint. Pour la dossier Assemblée nationale Sengel Boyeba séance plénière ezalaki le jeudi 31 octobre na bokambami ya président honorable Vital Kamerhe ordre du jour ezalaki examen pe adoption ya projet ya loi ya finance exercice 2025 ba détail bokozwa na édition na biso ya lobby to pour so basangana biso na pour na côté sabino ba femme leader et la République démocratique du Congo bakenda qui mercredi 30 octobre na cessa ko porter journaliste Israël Mutombo plainte pour na ba profita qui na occasion pour na ko sala déclaration au Nadina Sona absolument ba détail. Lettre ouverte de femmes leaders de la République démocratique du Congo. Ba femme
femme leader ya République démocratique du Congo balobi bakoki kokanga monokote liboso ya ba propos ya mabe oyo ba juge yango discriminatoire ya journaliste Israël Mutombo alias Papa Sango oyo azali bongo directeur général ya Bosolo TV à la contre ya première ministre Judith Suminwa na tina wana nde mokolo mercredi 30 octobre bakitaki na siège ya CESAC pour na porter plainte contre Israël Mutombo pe basengi na ye a présenté publiquement ba excuse pour na ko réparer ba préjudice pe ko battre la dignité ya mwasi pamba te mwasi azali moto ya kosakana na ete. Bomoni biso toye na CESAC pour na ko déposer plainte contre monsieur Israël Mutombo au babenga na Papa Sango. Pourquoi? Parce que tous sont indignés par rapport ya ndenge a craché likolo ya mwasi. Et mwasi oyo litu eza makasi o litu ebandi lelote c'est la constitution na article 14 oyo ezosala ke mwasi atombo Yami Balé eza par champion de la maximité positive ou aza chef de l'État asali preuve na yango yango esali même Union africaine et peut valoriser président de la République par rapport ya au tombola mwana mwasi et le premier ministre o azo représenter mboka munene o balobi RDC comme un journaliste Israël Mutombo ko cracher syrien et pesi biso passe mingi ezaka kapo a craché pour madame la première ministre était mais a craché likolo ya combat ya mwasi oyo et avancé même oyo bandaki bandakala alors soki to telemeli eloko oyo te eza a ko faire reculer oyo eza combat autozuli déjà guerre de cause parce que avoir déjà ya kozala déjà na 32% na kati ya gouvernement eza facilité parce que combat oyo euti musika Bosimba pe boye bake ba femme leader ya RDC ba telemi balobi chef de l'État oyo azali champion ya masculinité positive reconnu même na Union africaine akota likambo oyo kutu memomoko ba tikaki na présidence ya République pe na Assemblée nationale pona kosenga promotion ya représentation ya basi na ba institution ya mboka awa ba femme leader ba telemi ezali pona kobate la lokumu ya ba maman oyo mwasi alingi ezali oyo nzambe alingi yo moto olingi ko bebisa lokumu ya basi okeba posuka na yo ekozala mabe. Non, c'est pas possible qu'on a complexe scolaire maman Pemba école la fondation Norombung basala qui réunion mon nene ya ba parents et ça qui organisé dimanche 20 octobre 2024 puis école Zwaki ba visite yandenge na ndengeri ma pine Ladiland. Nyonso ebandaki na réunion préparatoire entre honorable Nerombungu, visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba et longo na ba enseignants pe quelques parents pour na koluka ndenge nini kobongisa réunion ya kafu dimanche 20 octobre 2024 bosimba ke mokolo yango ezalaki opesi mbwa boyi à partir ya 15h déjà honorable Nerombungu, visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba akomaki wana na ba parents ebele et tuluku ndenge kaka bino moko bozali komona ba enseignants pe ba corps administratif nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba bazalaki wana nyonso ebandaka na losambo ndenge kaka complexe scolaire Mama Pemba batiaka makambo nyonso nzambe nde liboso lokola Dieu azali force na bango réunion des parents oyo balobelaki 3 points likambo eteli discipline yango nde bateli sakina ba parents ke esengeli bayeba na koede école pe bayeba na koede bana na bango bazana bizaleli moko ya kitoko ba parents esengeli tango nyonso batindaka bana bango bazala propre ba enseignant pe esengeli ba pesa enseignement na ndenge moko ya malamu enseignement ezala toujours ya qualité prière ezala tango nyonso liboso honorable Nerombungu asengaki na bango esengeli bazala eloko moko pe akebisaki na ba parents bayeba na ko contrôler bana na bango tango bazali ko kende na kelasi ba kendaka na ba objet tranchant kuna te pamba te ekoki ko sala baninga mabe likambo eteli atelier ayebisaki ba parents atunaki bango soki bana balobake bazali kosenga bango mbongo po bayeba na kokota na atelier honorable Nerombungu alobi nyonso ezwami kaka na kati ya Minerval oyo ba parents bazali kofuta pe atelier ezali pona bana bayeba na ko se perfectionner pamba te 18 école mobimba ya libanda batindaka bana bango pona koya kosala ba pratique na atelier ya école oyo ya fondation Nerombungu alobaki na ba parents ke école oyo asali yango pona commerce te
asali yango pona kosunga bana bazwa enseignement ya qualité afin que président de la République ba ministre pe batu ya ndenge na ndenge babima un jour na complexe scolaire Mama Pemba a promettre bango ko créer cantine scolaire pona bana balia kabiloko ya kitoko nyonso wana ezali kaka pona enseignement etambola malamu pe alobi likambo etali nouveau bâtiment oyo bazali kotonga na complexe scolaire Mama Pemba pona ko permettre bana batanga na ndenge ya malamu na micro ya Info Lingala quelques parents balobi na suka ya réunion. En tout cas tozane sengo mingi réunion eleki malamu ba point balobeli en tout cas to sepeli disposition école eza malamu bana baotanga na kimia encadrement eza malamu Abdou pa pratique eza ya ofele do makambutu en tout cas eza pendant to yebaka na bagombe kala to yebaka na balimete to kuti yango na kisensu en tout cas eza esengo tika nzambe apambola excellence apambola e abakisa lisusu ba matériel ya danger po abima lisusu première na Congo mobima na matériel po soko tali ba matériel oyo ezali awa en tout cas bana na biso na kisensu lobi to yebi ke président de la république akobima na kisensu to kolemba ba ministre ba député po encadrement eza malamu na Mama Pemba en tout cas merci. Kena suka réunion to mona ki pe présence il y a quelques artistes locaux la Juna Mombafu ancien animateur ya Empire Bakuba to mona ki pe artiste des arts des affaires pe artiste comédie mususu ba leka ki wana pona kosala visite kotala ndenge nini complexe scolaire Mama Pemba ezali organisé pe makambo ezali kotambola ndenge nini na suka baloba kibu ndeko nanga ya mutambongo le rombungu fumo banga moyo ayo bakisa ba bénédiction ya vina parce que école pharmacie hôpitaux na école ya bi place ya bénédiction tali awa komona école na niveau ngana moni par rapport tant que moi na Kishasa na Koi na Kishasa na Botami na Kishasa na Bandal en tout cas nazo jeter ma fleur de na kozana motema oyo nerombo wazana ngo ya kosala tout d'abord école na ba norme oyo ngana kuti awa en tout cas eza vraiment na Kishasa na limite école de 4 écoles en tout cas oyo na moni oyo na mona te luta na Botama moto mona ora ba petra nerombo fumu abanga moyo fumu toto tala ninga longoli bana kiseso complexe ça l'école kitoko en tout cas mika obezate pona na osenga zambe alonga ta 5 ans na ba c'est pas neropo ule molike bene Compagnie africaine d'aviation CAA na mokusi ate pona ba passager Boeing 767 cargo pona ba fret na bino Bolanda. Espace 55 na commune ya Kinshasa etonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko-présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. C'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes yango ezali véritable bumundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence ya CA soki to suka 3 avions ya bo na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute pourquoi tolo ba bongo parce que et permettre programme à 145 territoires dans la place de Sénébotin de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otozobeta Lisolo, Benabiso, Guilaine Yembo, dans la place de Sénébotin de CAA. Il y a même 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, il y a comme 20. Et même on peut quitter, on a 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a autant de bino, on peut s'asseoir à confiance.
Eza Jean Sassir a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match Kitoko. Oui, avec Boeing 6767, en tout cas Masolo et Sili. Masolo a fait na Congo et Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, fula qui manque que mais les autres du avion na Tsika. Je sais que na agence nyonso, fait nyonso compagnie yango CAA. Papa Sibiso avion Sika, avion Motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas côté de tous les CPLA. Avion pour les choses à Balé dans Congo, en tout cas Tola Lipongia va bébé. Vous allez cocher dans la parole, il y a CA pour la Congo. Et aider peuple congolais. Mais aider nous sauter. Baba qui s'habille comme vous avez mis ça. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans la Katia. République démocratique du Congo n'a pas dit que vous allez laisser mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Obasali. Baba qui s'est souke la awate. Baba qui s'est dit que vous avez mis balé, mis ça pour faciliter le peuple congolais. Attends, vous avez habité à mon ending à côté. CAA a un véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Pour na bino nyonso bozana besoin ya ko voyager pour na États-Unis, Cyber Eric Kabengi bino pour na développer o ebandaki déjà le 2 octobre ti le 4 novembre ba détail longo na Nathalie Kaila. Deko ya Congo Kinshasa ya kalanga yena koyo. Malembe. Debe loterie édition 2026 et c'est bandi na ville ya Kinshasa mobimba e. Asuwa esi efongwami yaka kobeta debe loterie et pa ya ba professionnel na masolo etali debe loterie. Awa na ba chance de voyage Eric Travel et pa ya Tambe Koko Yaya Jalaluddin Mohamed ATG Eric Mwamba Tambe na masolo ya debe loterie na Kinshasa mobimba. Obiso awa eratakate plus de 2500 gagnants. Babimaka awa Kinshasa mobimba yebi. Mise en charge assurée, accompagnement, paix au voyager, ok mboka ya Oncle Sam. Famille d'accueil assurée, na baeta nyonso ya mboka ya États-Unis. Année oyo, avantage ezali ebele. Et surtout ce que vous gagnez. Tala! Yaka na Eric Travel. Bakokanga yo photo kitoko na ba norme. O awa na Eric Travel. Bazali ba professionnel na makambo etali photo et traitement ya kosambe zate. Adresse na commune limitée 11e rue industrielle numéro 119 na entrée ya INPP kaka na immeuble Somida Osamo Bimba na commune ya Kalamu sur avenue Victoire numéro A20 bongo na commune ya Ngaliema na UPEN sur avenue Marine référence église de la Borne na commune ya Masina sur boulevard Lumumba en face ya entrée Kimbuta okokuta biso wana na ba chance de voyage Eric Travel awa eratakate un coup une flamme méga okokangama. Eric Travel ayo pardon na ba innovation. Pour na kolata basapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution zakaka na présidence de la SAP pa ya sapeur de ta Papa Griffe na 7e rue de mété résidentiel juste na petit boulevard ndenge héritier mapinde na Igor Tingi Batalisi. Papa sinangai eutako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga ngo mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel ariketaka ngo Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on les gamondele et puis les autres diraient mais pourquoi pas le gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate
na sala nini nazalanga pe politicien te artiste kaka mais je sala marato donc ezaka mpona koinformer lisusu maman na biso Judith yo ezali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo okutanga nazalaka papa griffe ndenge mpe son excellence monsieur le président de la république Fachi Beton ye pa ya okutanga déjà nazalaka papa griffe artiste coordonné mais nayebaka te pourquoi nazanga soutien pourquoi bosoutenaka nga te nga mutu vraiment naye combattre bachinois naye kocombattre baexpatrié naye kocombattre baturc pour que congolais la teloko a bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour on est à jour na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie atta chaussure les bolite le ko la ilk oye na dimna le ko le moro na dimna le ko le moro atta za le ko le moro na comme sango le ko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali se moko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état papa griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali Potifa pezali poto ya kitoko eza kotia bana pe mikolo alaise soki bameli yango. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Potifa est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bodole Bino, vamos kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Dala. Ba yango chata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Merci la confiance pe fidélité bozala kanango longo na info lingala soki posepela ki na édition ya lelo ba merci na Igor Tingo zaki na sima caméra concours rédactionnel ya Nathalie Kaila pe Nadine Asso na supervisé pa héritier mapinde mes montage et tomba meke pa ya Fabrice Lundamina na bino tukutana mokolo ezali koya au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesibino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour nabino ya kotombola bongo chiffre d'affaires nabino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana ye dokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir
pe kotombola kita ya mboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye mpo na kopesa occasion na bakongolais nyonso surtout mingi baoyo baza na baagence ya fret basala musala malamu bana mboka société na bino yango oyo plus de 32 ans na service na bino pe azali kocontinue koinnove mpo na kopesa bino chance ya koaméliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.